Pasteur Moïse Mbiye, ce que ozolanda ngai, maître Mbakulu wa Mbakulu, oyebi ngai malamu. Oyebi ngai malamu. Naza na posa na yo, yaka oya kokokisa makambo, oyo ngana yo tosololaka. Soki oye kokokisa makambo wana te, oyo wana ozomona ezali nano eloko te. Oyo ozomona ezali nano eloko te. Preuve ane, toko dévoiler yo na miso bato, toko lakso oyo ozali. Papa Chic, naebite soki bandeko bakolanda image ya nganga ngonde nganga bakotala déjà bakotala basi batali azanganga te pona azanganga te tomegadi ya kosala oyo nyonso bakisaki bato me bato omona bazo comprendre te mais vu que yo ozolinga olakisa biso oyo ozolinga olakisa oye kozwa makambo oyebi oyo ozali oyebi makambo tosolola oyebi oyo ozalaka nango na nzoto lelo ozolinga ochange doctrine olanda makambo mosusu yango wana siko na peso avertissement oyo wana omoni ezali ya moke babi manakata ba distraction ozomona wana ce sont des envoyés oyo bazako ya pour basalir tala afatanga mbiye il a parlé de pasteur Moïse Mbiye aza nakoloba aza adepte na biso aza mutu na biso na monde spirituel na 7e siècle nde tolobaka azali agent na biso azalaka aye na ba aye topesi ye makambo ntango topesi ye makambo akomi kuna akomi kopratike yango na ndenge mosusu. Donc ce sont des envoyés oyo satana aza kotinda pour que bamema incrédulité na vie bandimi papa biso tozali banganga tozali bato ya kisi tozali bandoki donc toza ouais nazali ndoki nazwa déjà baza nazaja initié na âge ya bomwana donc tout domina comme mokili oyo. Et moi je vais vous dire une chose après ça Moïse Mbiye qui cité neni oyebi yango oui na pasteur na ngai mutukutu ya siro koko contacter oya koko ozula solution ezangai parce que pasteur lelo yo azobata mana kombo moko boye ya nzambe mais en cachette bayaki pa na biso pouvoir nyonso bango bazali ko exercer o bazali ko sala ba miracle ezali biso ne topesaka bango bakopeso liwa yonganga Moïse Mbiye aya na ndaku na yo aya na nzungu na yo aya na temple na yo c'est-à-dire biloko Moïse Mbiye tikana na kata nzungu ya nganga wana ifunganga so kaka eloko moko même fourchette même mbeli atobola ya kufa oye koleka na télévision imaginez-vous ozo senga bato asani bapesa Moïse Mbiye conseil Moïse Mbiye a foutu yo bon en soi comme ça papa je dis la vérité hein na sa kolobela yo lo le sali kolonga na lobaka makambo ça vrai na ye pona côté langanga Moïse Mbiye était mais na ye premièrement côté collecte peuple de Dieu comment nganga il est en train de créer des choses mais Moïse tant azo tambola bien te nganga wana papa akoka ki koleka na télévision te apesa biso kaka jour parce que Moïse a biloko na nzoto biloko ya tsana kata nzoto Moïse akotola kaka no ekufa Moïse akufa papa vrai nganga le kaka na télévision te asa la publicité ki nganga na ye vrai nganga bako découvrir ye ba œuvre na ye na ba œuvre na ye pa nganga oya pesi mutukisi on ka la télévision te mais si on m'a beaucoup rebisa yo ke non on la te papa na maîtriser sacerdoce et na yebi aussi comment la spiritualité marche donc naza un avantage te ya kokote la mbiye na likambo moko boye ya malamu to ya mabe na biloko na lobaga na maîtriser et je travaille la magie et tant on n'a pas nzambe grâce aux hommes apesinga mingi ezali la spiritualité mutu aza na conscience mutu aza na mayele a comprendre que biloko prophète azoloba eza réalité mais yo Moïse aza na contrôle na yo aza na contrôle na Moïse oyo koleka Moïse ozomonanga no oza na numéro na ye benga ye mais yo Moïse Mbiye aye na ndako na yo aye kozwa kise pa na yo papa non boma ye mais yesu koyo Moïse na kata nzungu no papa ozo koleka na télévision pour le banini boma ye papa il faut yebe loko moko na spiritualité na ngambo ya satana il y a pas la grâce
nayebi soki ndenge eza boye papa moko ayaka kozwa mbongo ngo nazala besoin na koma riche epa na yo epa na nga wana ozali nanu wana naza nganga papa nayebi si ça fait problème mpasi eza te kobanda herbe ti herbe bomela biso à l'époque là soki na bosani te ba 100 000 ndindi tali ebele ebokota l'émission de partout napesi bino mbote mbala nyonso ya Chebiso TV oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande ko na bino napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir boze ebele ebokota la biso napesi bino mbote merci na confiance na Chebiso Télévision la chaîne qui vous ressemble Chebiso Télévision toujours likolo banek balandi yona no s'abonner s'abonner pour être au rataka ba émission na bisoté. Merci beaucoup na Neko Chris pour la prise de vue du côté réalisation na comme on a dit je solo na moni Elias. Merci ming na sponsor na biso officiel. Hier ça na biso depuis 2021, 2022, 2023 à Koko na biso. Donc sponsor na biso officiel apesi biso succès apesi pe manabomoyi apesi élévation apesi santé apesi libala apesi bana et puis apesa onyo tout lango comme on a yé Jésus-Christ de Nazareth il est sponsor officiel ya Chebiso Télévision. Merci mingi na ba o pe balinga biso te mbote na bino iska bozwami batutu ya muta mabe batutu balinga ba progresser na vie mbote na bino iska bozwami. Merci na bandeko batala biso na Mbujimai Katakokombe Gemena Kikwiti Kayemba mbote na bino lelo na esengo ya bino moko ya basala nzambe boyebi ye kasi azem to ko se présenter te ya représenter susute lelo to ko lobela mai mingi oyo koleka na kati ya église Cité Bethel to ko lobela lolenge kani ba lobi ba propos ya mabe pona pasteur Moïse Mbiye et puis to ko chuter na ba spiritualité na kosenga na biso to la scotcher pour découvrir ya somo na émission lelo ndeko Chris fongola nga na invité na ngai moto na nzambe na peshe mbote. Merci papa Chic Mokadi sango nini ya wazo batela biso malgré ba accident to sala ki menzamba batela toujours voilà kama biso le sambo tokota na mozindo ya émission lelo Seigneur na se le boko na yo na tikeli susu balandi pe émission lelo ba ange bazwa contrôle ya nyonso sagesse intelligence au tepa ina na kombo na Jésus Christ amen amen. L'homme de Dieu au salaki accident oui na salaki accident na 16e rue tellement que jeep nangeza na problème ya boîte na bunduko bongisango so tenir te bon nazwa ki moto pona ke ndokote ya na église ya ndeko nanga moko bon na 16e rue de place na salaki accident mais nzamba mawa télévision abatele voilà tome kambe kolobela maimatali pasteur Moïse Mbiye bato mingi parole ba oko kotela ye parce que boza loge moko okolobani par rapport ya ba commentaire ba ndeko ba kotia ba lobi esengeli oloba dévoiler mais oko couvrir pasteur Moïse Mbiye bon ko couvrir Mbiye c'est trop dur ngai naza moto yo na maîtriser sacerdoce et na yebi aussi comment la spiritualité marche donc naza un avantage te ya kokotela Mbiye na likambo moko boye ya malamu to ya mabe place mabe eza tokoloba place malamu eza tokoloba mais eloko moko ezalaka papa Chic il faut eloko moto kotu koloba to kotu ko expliquer il faut maîtriser yango. Ce qui m'a maîtrisé, tu as n'importe quoi. Et ça, le col de comment on a eu l'anda dernièrement, a eu n'importe quoi pour na bande quoi d'imbisangai, baza ba frère, pe ba sœur na biso, pour na Cindy. Mais le tango nini bimi, mandat d'arrêt bimi, Akimi. Pourquoi? Parce que biloko mutasura ba maîtriser en côté. Donc c'est-à-dire que papa Chic, nga biloko na lobaga. Na maîtrisa. Et je travaille la magie. Et tant qu'on n'a pas Nzambe, grâce aux Nzambe, la spiritualité. Donc tout ça pour la spiritualité. Comment que la spiritualité n'a pas rien Nzambe et tambolaka, et comment aussi la spiritualité n'a pas rien, il y a Satan et tambolaka.
Donc au coton du matin que papa chic bandanga na bandiko leka awa ezali na 10 personnes tonga la maîtriser. Donc ça na 10 personnes était oyo ngai ba comme 5 était. Olandi ba comme 5 était oyo ngai nantimi bango lokola bana. Kena landila na ba prière na sunga na ba prière. Imaginez-vous. Pourquoi? Parce que tous on a besoin ya kokamba et ça domaine à kokamba milimo. Et ça domaine est mon anaté. Donc il faut nsambanti misanga. Omoni ce qui nsambanti misibiso et que c'est la malamu. Net de kambambi na ça n'intérêt au côté l'ambi était papa. Ne l'autre côté. Mais tant on a soloba, il faut comprendre que c'est un homme spirituel et c'est un homme sage. Ouais, ça goloba. Donc tu ko ya te ke ba côté l'ambi et l'autre qui mozambe ça te. En soi comme ça, biso tant to bandi musala ya nzambe côté ya ndeko mbiya limbisa biso mbiya to ebaki musicien. OK. Donc mbiya ndenga zawana asali même pas 21 ministère. Mais biso to l'équipe 20 ans il y a ministère et 20 ans aussi, plus de 20 ans au to kambi l'église. Donc tout ça la maîtrise, il y a malamu pe amabe. Mais si quoi tout moni na ba réseaux sociaux lolenge nganga moko oyo a initié pasteur Moïse Mbiye a kolba été ye mutu a initié pasteur Moïse Mbiye après ça makambu a makambu nyonso pasteur Moïse Mbiye moto la nzambe yo lecteur nyoko sala nyonso wana. Papa chic n'habite ceux qui bande ko bakulanda image ya nganga ngonde nganga so déjà ba otala ba batali azanganga te pona azanganga te papa chic comment ndenge to ça na kati émission awa tout et ça dépendre na yo okoto pesa caméraman hors de 4 émissions kati yango okoto bisanga que non papa Josué prophète Josué, notre minute on tout ça awa tout ça le change à micro. Je suis obligé à obéir. Papa, il faut y belo comme moko na spiritualité na ngambo satana, il n'y a pas la grâce. Il n'y a pas la grâce. Au moins peuple de Dieu papa chic babima na kati ba distraction. Babima na kati ba distraction. Ozo mona wana ce sont des envoyés. Oyo bazako ya pour salir. Tala afatangambi, il a parlé de pasteur. Il a parlé de pasteur. Donc ce sont des envoyés. Oyo satana azako tinda pour que ba même ben crédulité. Na vie bandi mi papa. Et moi je vais vous dire une chose. Après ça, Moïse Mbiye qui cité. Oui. Papa chic, dans le domaine de la spiritualité, ce qui déjà un pasteur, même maman moko boyate kakabilo qu'on a au Nigeria. Papa chic, au journaliste qui reçoit et le quoi moto pour amata. Papa chic vit à motoana et le quoi liboso o esalemaka. Papa chic, on peut prendre même 4-5 esprits. Il y a suivi. On le bagotia nasima ya mutuana bagolo bake lande la kaye. Et na on bano que et pas il y a na spiritualité satanique grâce à ça. Qu'on est vendu dans la loi. Et vendu dans la loi. OK, loi, c'est la condamnation. Là où il y a la condamnation, c'est la mort qui domine. Papa chic. Tant que mutazo kendo kota na kata nganga kwa nganga, ngangeloko nganga ko sale ke salanini akozwa. Besprit atie na via mutuana. Bolandela kaye. Et le deux, ndenga solo bakay Moïse Mbiye osala biloko na biso na nzoto. Mabe sate. Bazana biloko na bino na nzoto. Akoleka na télévision te. Papa chic, mutu nyonso oyo mona kayaka pona ko parler onganga na pasa mutu boyekisi eza lokuta.
Ok. Parce que nganga kaka na labo na ye. Papa oza na biloko. Je sais pas si vous me comprenez papa. Parfait. Oza na biloko ya mutu wana na nzoto. Okota magie. Oza na biloko papa. Nganga wana kozwa kaka elongi na yo. Soko buki mibeko. Besprit wana kaka baza wana. Bako na seconde. Bako bel soliboma. Bako bel soliwa. Yo nganga. Moïse mbi aya na ndaku na yo. Aya na nzungu na yo. Aya na temple na yo. C'est-à-dire, biloko Moïse mbi atikana na kata nzungu ya nganga wana. Ifu nganga so kaka eloko moko, même fourchette, même mbeli, atobola ya kufa. Oye ko leka na télévision. Imaginez-vous. Ozo senga batwa sani. Ba pesa Moïse mbi conseil. Non, ça fonganga papa. Il est pas. Oye bi na so landelo kwango. Pourquoi? Moïse mbi a foutu yo. Bon, en soi, comme ça, papa, je dis la vérité, hein. Nasa ko lobela yo, lo le sa di kolonga na lobaka makambe sa frère. Na yepo na kote langanga Moïse mbi était. Mais na yé premièrement côté le peuple de Dieu, comment kenganga, il est en train de créer des choses. Non personnellement pour au moins le na komba Moïse mbi. Le père de kana komba moto mususu papa. Et ça donc ozo mona ke moto aso kosa. Parfait. Donc c'est-à-dire que papa, tango moto ke ko kota nganga. Mutoyo akoti nganga pa na yo, yo magicien, oza déjà na contrôle ya fia moto wana. Et ekoni ne sala ka ke bato ba be na maboma. Ngala beli bomba pourquoi? Tant que tu m'as mais Moïse, tant que tu tambola bien te, nganga wana papa, akoka ki koleka na télévision te, apesa biso kaka jour. Parce que Moïse a biloko ne na nzoto. Biloko ya tsana kata nzoto Moïse akotol bakaka no, ekufa. Moïse akufa, akufa. Abela bomba obela. Ok. Papa, ce sont des choses. Au moins, papa nangai, bolimbi sangai, na yoko contre Moïse mbiyete. Les gens peuvent voir comment que pasteur prophète zo babiloko, mais je vous dis des réalités. Mon toi ça na conscience, mon toi ça na mayele, à comprendre que biloko prophète zo loba et sa réalité. Omoni? Papa, omoni soki lokola ke mutoya koti. Ne tout ça tout le monde ba biloko na spiritualité. Tant déjà que même papa m'entenga na zo kamba même église wana. Même soki na yambi Félix, na yambi président Félix na église. Oyebi que dans cet état-là, comme quand Félix a côté une église, a comme sous-ordre. Là, tu ne peux pas se comprendre. Parfait. Il y a spiritualité. Parce que c'est un que tout élément. Même le président de la République, Il faut tellement. il faut élément. Pour le président de la République, il va passer le micro. Alors, il va ensemble loba. Il faut qu'il ait sensé là. Ne pas se comprendre le quoi. Parfait. Ce qu'on te le président, il y a loba loba. Président, il y a loba loba. Tant que tu as mis l'église, au salaire, il y a mais yesu koyo Moïse na kata nzungu na papa ozo regarder la télévision pour le banini bomaye ce sont des aventures. Donc c'est-à-dire ce que Moïse a kota nganga c'est ka kota pana yete mais yo kana loka so baba ensemble ke ndenge za boye na place bo kenda ke pana bango boye kana bilo direct pana biso. Papa, vrenganga les caca la télévision, c'est la publicité qui nganga na ye. Vrenganga, bah qu'on découvrir ye. Bah œuvre na ye. Na bah œuvre na ye. Et ça va bilo comme on baso linga ba bando kombema, ba na ensemble que non, bah pasteur rebelle, biso tout ça na limité. Papa, nganga oya pesi mutukisi. On est gardé la télévision té. Mais si nous avons ba ko yo bisayo que non, on la té papa. La tête. Au couvent d'abord, il faut s'obima. Là, il faut s'obima. Et c'est bien que vous êtes au ça là. Na émission que ndenge ça boye. Papa moko ayaka ko mbongo. On a ça besoin comme riche. Et pas nayo. Et pas nanga. Wana uzaina no. Wana na sanganga papa. Parfait. Na émission ça fait problème pas c'est ça te. Kobanda herbe ti herbe. Bon mela biso à l'époque là sur la bonne sanité hein. 100 000 indinti. Hein? 100 000 indinti. 100 000. 100 000 indinti. Oh, condition ma belle. Donc, au 36 ans, on a besoin de Papa, somba ma manga, boaka, il reste une période de manga, boaka. Aboma. Ayeli biso, donc, n'importe sur la benga qui n'a pas n'a pas ta quartier, pas bomber la bantinti. Katini mi balé à bantinti.
Eh papa. Mais tellement que ça que l'objet de coca, nous sommes passés le coup en athée. Na souka nango comme kinini. Tant que nanda kuna ya ki à côté nanda kuna ya vandi après 2 jours. Donc moi bimisele l'esprit. Oh, mais papa ta au moins même ngande na le bana papa. Soki kaka na côté na kata nda kwa nganga. Sana mutu na yo na minute wana nzamba se retirer. Nganga su contrôle nanga na seconde. Mais yo ça Moïse ça la contrôle na yo. Yo ça la contrôle à Moïse. Oyo leka Moïse so monanga non ça la numéro na yebenga ye. Yebise que non papa o so kiselanga biloko nanga to papa oyo biloko so l'écran internet non. Te alekisi wana nganga. Oh donc papa nganga olekisi. Papa nganga lekisi akemabe. Akemabe. Soit azamen. Azanganga te. Azamen. Parce que frère nganga papa. Celui Moïse a su kiss na epa na ye. Papa a relevé contre la TVT. Pourquoi que Moïse wala mawa? A côté de la baisse pour bimeler na chambre. Ba bimeler na chambre. Au soli na bato. Papa, et ça la réalité. Et ça le baisse pour ce que tinda kutu. So na bige bona que le sala de quoi na aventure. Na yena ndaku na yo na tindi besprit. Oza ko lia. O tiki pena musuni oyebi ke concert sur les osala ke non na kati nda musuni na tiki ao o kati fufu ta musuni eza ote ya tu se selme là déjà na bossa nini na bossa nini papa o za ko lia o lie fufu yango musuni yango o kati pena musuni za jo 5 6 o kati o tiki o kati fufu tango zo ngisa boye musuni moko hotel mais na tiki musuni awate il est mouillé. Partons, monsieur, qui va. N'a rien entendu. Bon, derrière. On continue pour Olia. Donc, on est sur Babylone, on est sur la bique, non. Mais c'est pour que nous ayons un bateau. Barquer n'a pas un bateau. Et c'est le bateau, monsieur, papa. Oui, c'est le gars Allah, l'Inanda, Kunaye. Comme Mazaka Kanazambete, Asana Jésus-Christ n'a qu'à été. J'ai pas fait de cet esprit. On l'a les pénomènes que papa chic, Montalala qui n'a coupé naïe, n'a cinglé naïe, mais n'a tongo la moki, n'a longola au cinglé. Oui, na longoli sengle na tiki toxini. Na ozo sengle wana papa, na keta msu sur la boutouna na lati yango na kena renier na ngobo titi na tongo na osutuki bana zongi le sengle no mpanzi. O la mkabu mais na lala ki na lamba. Elamba elongwe ngande yene. Bosuko papa calculer, mutuku taye na ndako nganga te, asaka ngala Jésus Christ te, bo manipuler finaye. Mais yo Moïse mbiya ye na ndako na yo, aye ko soit qui se pas na yo. Papa non, bo maye. Et ça coûte yanganga ok mabe bakenda ka bongo te bon sambe yo s'occuper kaka au moins biso to linga batulu ko batu mususu aye abeti kaka masolo na ye kendenge la zawa na salisa ka batu bafumu kanga ka balo biloko wana Bozale belé boko tele émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bon